ozali wana choix ya communauté médicale bango nde balingi ke yo ozala bisika wana ozali ko remplir ba critères mais toyoki ete mokolo na lobi ozalaki quand même mais na bureau na ezalaki quand même saccagé na bapolisier mpo nani balingaki kaka baimposer oyo ezali comité oyo gouverneur atiaki na bisika kasi makambo oyo ezali kokonte kokende jusqu'à quand mpo tozomona ete boobserve arrêt de travail. Oui, donc ndenge bomoni ete basoda bayaki na ba autorité ya ville basali babuki bureau na ngai ba saccagé pe basali ba discours oya bango boyoki pe bomoni na ba voix des ondes et bango bazali na eloko o bazoluka balakisa posa na bango na population congolaise balakisa posa na bango na mokili mais oya biso posa ezali ko remplir devoir ya ko soigner ba peuple congolais oyo baza komi pesa baza na espoir ete hôpital général ex mama yemo eko pesa bango lobiko tozali kolanda programme oyo gouvernement a tieli biso po toko kolanda mokonzi ya mboka tata Etienne par tata Félix Tshisekedi a pesi biso nzela ya kobongisa couverture de santé universelle c'est-à-dire congolais nyonso ako akozwa lobiko na nzela ya ba structure ya soins o l'état atie biso toza na charge wana ya kokamba oyo bazoko ya kobuka bazoko ya ko bebisa bazako luka pouvoir na makasi baloba na ba peuple congolais posa na bango eza nini. Kasi arrêt de travail wana oesali mpona moni mentionné yango penda mingi te balobi ete moko na lobi kutu kufa ezalaki mpona ni parce que ba personnel mosusu balongwaki mais jusqu'à quand bokokata likambo oyo kino mokonzi ya mboka yoka to nini. Merci maman bino bozali bapanzi sango biso tozali ko batela milimo ya bato oyo bazoko ya na hôpital soki tolobi ete jusqu'à quand nakanisi jusqu'à quand question en eza question eza destinée na autorité eza destinée na autorité biso toza ko kumba mokumba ya ko soigner bato nyonso oyo baza na kati hôpital décision syndicat azwi ezali réclamation nakanisi biso tovandi na kiti ya bokonzi ya kotambusa hôpital général kouta nomination na ministre ya santé le 4 décembre 2020 nakanisi nakotaki na bureau oyo ya médecin directeur pe nazwaki mokano ya kobanda mosala sima na mokolo ya le 12 décembre 2020 kouta mokolo wana nakanisi turbulence elekaki mingi mais malgré cette turbulence nakanisi soki botamboli na kati hôpital bomoni ete sous ce stress sous cette pression et turbulence mosala esalami mosala ezali kosalama pe mosala ekosalama kakaka nde soko moni population ya hôpital esengi ete l'état asilisa théâtre oyo nde yangwana omoni ba décision ya arrêt de travail décision arrêt de travail ezali euti na ngai directeur te euti na comité de gestion te pour preuve bomoni ke comité de gestion bokuti ngai nazosala bokuti ngai na kati ya mosala nazali na ba expédition naza na ba urgence nazali kosala yango expression ya syndicat expression ya basali nyonso ya hôpital général nga naza médecin directeur na bosenga na bango ba personnel nazali na makambo oyo ngai nazaleli nasengeli kopesela bango réponse
oyo bango baza ko s'exprimer, oyo bango ba lobby lelo, oyo ba exprimer, ezali orienté vers l'autorité du pays. Et donc, na biso, na bino, na moto nyonso, oyo aza na elikia na ye na hôpital général, tozali kat na kozela. Tango bayebisi ngai que docteur, ta vie est en danger, bima na biro noki. J'ai fait le message à tous mes directeurs, bah se protéger quelque part, ils n'ont pas le temps matériel de fuir. Ngai nazalaki na délégation belge, na bureau. Il y a un institut médical tropical d'Anvers. Na lobi eteo eza makambo soni devant Bapaya. Na lakisi Bapaya te que il y avait un danger, kasi na yebisi Bapaya. Bope sanga moi seconde totele mananga ye longo na délocaliser réunion. Tozo bimana bureau, tokende na kati hôpital. J'ai demandé à mon protocole à conduire biso et sika mosusu pour tokwa ko sala ba entretien na ba belge en toute quiétude. Mais kobimana bimaki na la cour, j'avais déjà quarantaine de policiers qui voulaient m'encercler. Ba kangi garde du corps moko, ba déshabillé, ba botoli arme. Et moi j'ai échappé belle. J'ai demandé aux Belges de m'excuser, pour continuer ma solo na call conférence. Na bimi, j'ai échappé à ce théâtre-là. Na kei mbango na bureau ya secrétaire général ya santé. Mon autorité hiérarchique directe. Na komikuna nde tango zolo bakeo non ndenini. Est-ce que nous avons fait? Je crois que j'ai des correspondances. Yayambo, sur le plan administratif, na komaki, mes autorités hiérarchiques sont saisies. Depuis celui qui est direct, le secrétaire général, ti na likolo, ti na souka. Sur le plan juridique, je crois que na zalaki na parquet général. Pour la première fois, j'ai pris le courage de me pointer na parquet général et j'ai fait mon travail de déposer le plainte. Na longwe na parquet général. Avant na kende parquet général. Loko la bao yo balingai basimba na ndoto nanga bazalaki ba policier. Je me suis pointé avec l'accompagnement des directeurs des ressources humaines. Il y a ministère à santé, Tokei et pas il y a inspecteur général, il y a police qui sont voisins au secrétaire général. Na komikuna na déposé plainte. Il n'était pas là, bazela qui signature à Mokondi. Bazo zelango peut-être tisikoyo, na moni bango na nute. Tolongwe na secrétariat général. Na zongi na secrétariat général pour na continuer ba rapport. Na zui appel ya ba agent ya sécurité hôpital que batuana ba kimaki tangu population a bengana ki bango. Bake kozwa renfort po bazonga lisusu pour la deuxième fois. Pe bazongi bakoti hôpital. Cette fois-ci, ce n'était pas seulement des policiers, bazalaki na ba militaire ya PEM. Nazui appel na bengi colonel Numbi o to solaki na ye na inspection générale ya police a ebisinga boye. Tozuna une signature à mon condité, mais conseil na kopesa yo, lokola, ba élément ya FARDC bazali na kati, faut bo toucher pe bango, parce que biso tozana pouvoir sur bangote. Tojera ka bangote. Na longwe wana, na ke na parquet général, na sali o na salaki wana, na parquet général, pe na qui conseille que auditorat militaire supérieur est à la tenue. Et c'est comme ça que tokomi na auditorat militaire, Mokondi général, Yayamba Kingaya Lobi, mais docteur, il est 18h, on va faire ça demain. Je crois que Tozaki, Nazaki accompagné na président et à cellule à ordre de médecins, à Zouaki parole, Payebissier Mokondi, ceux qui auraient mettre à demain à vos risques et périls. Tangu Tozali Awa, il y a des blessés à l'hôpital, il y a des morts à l'hôpital,
Ceux qui ont le bic, on remettre en voie demain parce que Moussa les Sili, tant pis. Nous, on a fait notre travail, tout se déplacer, et pas inabino. Nde, mon conduit général, a yeko pesa ordre na colonel, moko azalaki sur place, azwa des positions wana. Et j'ai travaillé avec eux jusqu'à 22 heures, nde nabimaki na auditorat militaire supérieur. Nde konangai mopandi sango. Quelle est la ligne d'autorité Yamboka Oyo on a touché? J'ai terminé.